Voilà. Mais tandis que bango baloba na album na bango be kipe ayo. Bango baloba kipe ayo. Mais on dirait ba ko kipe ya bango ti. Au moins. Voilà. Ba ko kipe. Parce que guerre oyo exact parce que Oweranson a vu Shine à produire yezapona yangote. Ya ngai peut-être yango. Po bande ko na biso kuna baloba baza batu malamu, bango bakabaka, Oweranson na kabarate, Oweranson na mutu esprit mabe, bango batu esprit malamu, bango bakabara bani. Mais bino batu kabara, bino batu esprit malamu. Tant que moni kutu bazo aider moko auta epana bino, il faut bo seper la kutu. Voilà. Il faut bo seper la, ne sika ke beaucoup ma lokele guerre, beaucoup ma créer ba tutu kaluji ba bima ba loba ba bogisa bima finga. Ba biloko Oweranson na sali na Afrique, mission oni na salon. Na Afrique mobima na Europe, na États-Unis, tala marmo Oweranson na sali. Yebisa mission oni héritier Watanabe fait recherche de poule ba élément à Oweranson o ba bima pas Oweranson tout le monde va un concert à présent j'ai bien piano voilà tout le monde va tirer bango be loge ba nin est-ce que dérangeant maison mère bon et dérangeant ni mutumo maison mère to beta to mabo to bien c'est bien tout le monde déplique ba produit déplique ba pesi déplique mon studio ba nin est-ce que dérangeant tout maison mère bon tout le monde qui ça va tout c'est peu non. Mais pourquoi il y a Shine qui dérangé? Mais biso boruluka attaque cassette morobo oh maison mère élément maison mère a provoqué orchestre morobo ils a raté. Biso toi on est recadré. Ceux qui ont provoqué biso toi qu'on recadré yo tous ont sont nzela. Mais le roi ya biso les cas efficace. Il y a le roi biso toi ba arme fatale. Le roi biso toi ba arme lourd. Il y a maloba c'est au bêti et bombarda kaka. Il y a un monde qui a bisore bima liboso. Vous comprenez? Donc, comment on a bandé quoi ngambu ba provoquer maison mère. Ils ont un ba liboso te. Ils appellent le kamote parce que tout le monde a mingi. Et bandana ba tutu kaluji au monde a. Tantamicine. Eza kisi mo boy démodé. Kisi wana ba tuba ngo so ba tutongate. Voilà. Ba kisi asike comment ngo. To comment na ba vrai kisi mo bena gino so ora kwa krapo. Eza kisa kwa kara. Wana kisa kwa kara. Donc pour dire que Nesika ya proposé le msou leader na bango ba cri. Nesika le msou yé. Aye l'orchestre na bango ba nouveauté. Il préfère kotala mamba baninga. Na biso lelo ba rimer ebimaka to kaki na ngambo kotaba na quartier la teba lobike batu baya na polémique na musique eza wenge na lo bagia il faut ça mta lo bagia fallait pour pas confirmer bi Koffi Olomide ebisaka bango ki wenge ne mutu yaka na polémique na musique na This is a dead world war. War for the best of London is coming. Be ready now. Bubadi Antoine Fulupinga. Fight you, fight you, fight you. Monatie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Merci beaucoup, chers internautes. Vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV, avec votre humble serviteur héritier Iboula Mwanantsukana Bangonyo Somouya Kaya Solo Baxelaka président les défenseurs Bazioua. Puis directement, je dis merci na babone nyoso au balingaka chaîne au Congo Température. Pourquoi pas à tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup à mon président Bruno Lubi Kambongo ya propre. Pourquoi pas Sandra Wangata Maman na Petit Bron Junior et Broly Diza match. Merci beaucoup à Drisha Motomètre Bebazi Beba Tchafouin. Au Monayango, pourquoi pas Eric Totila Boni Basango ya Dodoli. Merci beaucoup. Nabaïnyo so Bazui Lolaka Rolanda Biso partout dans le monde entier. Babonenyo so il y a Congo Température. Aujourd'hui moi héritier Iboula par rapport à l'actualité. Oeza ko dominer na kati ya musique congolaise
Toyoki Bongo Jantamisini Oyo a débordé à l'objet n'importe quoi concernant Weranson, concernant Maison Mère. Yangwana héritier Iboula tokosola pe par rapport au 12 juin Zénith de Paris de Weranson Oyo ezako lobama partout dans le monde entier tokoloba pe ba départ Oyo ezako salama na Maison Mère. Bureau ya Maison Mère nezo bomama parce que musicien belé balonga na Maison Mère ezalaka bureau c'est pour cela moi héritier Iboula je reçois pour vous Piroger Mwana Mboka otozo betani ma solo tanga za kobima vraiment na kata parler parce que toza vraiment na fief tanga za kobima vraiment donc bato tout balinga Piroger Mwana Mboka nde toza na ye Yohana Zawoya bonjour Yohana Zawoya vraiment Piroger Mwana Mboka bonjour, c'est bonjour. Bonjour Nabi qui. Oui, on a pour ça tombe problème. Problème ezali. Problème ezako ningisa mboka. Ningisi mboka na nenga mukete Piroger Mwana Mboka bonne santé. En tout cas, merci, santé nanga ça va, santé très bien là donc ndenge okutinga na palais donc nazaki na ko solo là. Ma solo mo bena bandi ko na banzela ba groupe donc tango benga on moni na bimi pour que na répondre à l'invitation na vraiment santé ça va. Santé ça va par rapport le lot ma coronavirus ezongi lisusu na ebité ezako boma lisusu mise congolais na ebité okolo bani sur ça. En tout cas eza pandémie ezo pesa pasi ndenge vraiment ezo sala boye mais to senga tata nzambe apesa biso solution to bige to abana na ye yenda za solution ma amnyo surtout ya docteur par excellence to bige nzambe ya obatela biso d'ailleurs nazo pesa mbote alifiki yeli memi apea boto sina tata mokonzi comme monene ya wenge mona mboka Weranson. Il y a maman pasteur si de Jimampata au bazota la biso en direct Mikili Poto en tout cas on peut s'appeler maintenant le président Bruno Lubika mbongo propre po moni na lobango tous les jours mbongo propre za mbongo balia na bato donc monara ke mutu mombo ya kabarate donc mbongo na ebo ke babolandele bien c'est que dama baba wana bana kacha dal o comprendre atala ba passion ya mona wana ne ba frappara ba film banini parce que mbongo ali na bato mais mbongo propre za mbongo balia na bato lo ba président Bruno Lubika ndenge azara bien na bato tout. Voilà, merci beaucoup. Je suis là avec Piroger Mwana Mboka Otoro-Betani Masolo boni basonga Maison Mère. Ouais, Maison Mère super forme. Maison Mère na bisio actualité mikolo za Maison Mère mutazo défrayer chronique donc orchestre ni na son actualité yaka wenge musique Maison Mère na minute yo donc tozo préparer année prochaine donc Zénith de Paris dans le mois de juin. Les événements pour Piroger à Tambola maintenant à quitter Europe. Voilà. Si Europe et mon a Piroger Mwana Mboka. Dans cette fois-ci donc Kitama Makolo na Paris. On a biso cette fois-ci donc tous a déterminé. Pour na solo là on a MDD business Fisto Ituku. To solo là ba président Bruno Lubika mbonga propre to solo là na ba boss Kasero Muliangasu qui en tout cas le roi de la forêt assez a validé. Donc Piroger na Paris, Panama, Sankara de Kunta, Sankara Lubi Piroger comme un métier. Est-ce que Piroger le 12 juin on a Zénith de Paris donc on vit vraiment spectacle au Weranson a pesa biso na 3 fois Zénith 4 fois déjà 4 plutôt ouais. Parce qu'il y a bêta double Zénith voilà 5e Zénith est-ce que tu vivre ambiance one pourquoi pas Weranson reste égal à lui-même Weranson il est le seul showman totika na mokila nenge Michael Jackson a Kenda totika na Weranson donc l'homme de spectacle oyo bena qui a boujaka donc comme preuve au monde était dans concert au bêta qui a des confinements na Chetemba au monde a spectacle wana depuis village Chetemba zala Chetemba na ne monde lo ka bongote na bango mo ba vandi babi non Weranson a mystique voilà donc pour dire que en tout cas ils ont une possibilité bon au monde a sous une nouvelle collection de spectacle oyo Weranson a raisonné pour la bine. Voilà, tu as sous nouvel spectacle Weranson a rebongi na biso so tozo poser ba question bon par rapport kota la engouement o ezalaka ba musicien o bazaka na maison mais bano pesa bilengi. Mais ce que par rapport équipe boza na ngolo est-ce que tu revivre marambo wana vraiment. Ba wenge zanzete Weranson a musisa donc étape go katana nango makase go koya nango mais lokwa musicien ezali donc ce qui nzetwane ozalaka ya ngwana donc
pour dire que na Zénith double Zénith na Zénith ya ba Masika na Zénith ya bana formidable ya kana leader moko coach aka moko voilà coach ka moko ana wa coach aka équipe o ya gagner sa équipe a changer té a changé té Azara moko c'est le roi de la forêt Weranson to pesi ba mbote pas ça so ezala ina foot maza Zidane et ya solo oh bah oui puis Roger mona mboka tozano lelo ba départ récemment na maison mais to ka ba tinso ba déplorer bureau lelo bébé Ronaldinho pas déplorer kaka bureau puis Roger lo banini nous en a 4 bureau. Ben moi je crois il faut laisser les morts enterrer leurs morts, donc je ne suis pas ici pour Rinaldo Belara Master Mo Boyaza à sa chemin. Moi je préfère ne siga sambrier na rotanga ba combat batu ba discours là on surtout ba combat batu. En tout cas, à préparer des surtout chant ou bien spectacle, à sa musique, à bétaner musique donc, à combat bateau, non, on est arme faible. Arme faible, zoluka bachao kana combat bateau, non. Yo salande musala. À salande musala dans bébé Ronaldinho Wabi, au salande musala, tous à retenir, tous à évoluer, tous à pire Roger mon amboka, tous à bétaner masolo, pire Roger mon amboka. Ouais. Tant on les gars on a des émission musala. Puis Roger a déconné pour na papa chéri Jibin Piana. Puis Roger aura suspension. Bah oui, biso la maison mère ma bon le caractère. Donc ceux qui ont déraillé pour na président Mobo et orchestre ya baninga biso na discipline la maison mère na éducation tout pas présent Weranson il y a les karaté. Donc on a bien qu'on fan les a pu rejeter. Même à ta Sankara de compta. À l'époque il y a le beau comme maman Sankara a suspension. Donc biso les arabongo. Biso vraiment ceux qui élément mon quoi maison mère a déconné ou bien 1000 banda pour na orchestre ou bien présent suspension directement. Suspension directement mais aujourd'hui tout le monde j'entends Missine a clashé sur Weranson na ba dire na ye ou alobaki na plateau ya Virginie Manganga bino boyamba tiango comment. Ben tu comprendras d'abord ils andenge na bango ba mesana ba provocation parce que baloba oh maison mais batindara batu ba finga batu batindara ba élément mais biso boruluka ata cassette moko bo oh maison mère élément maison mère a provoqué orchestre moko bo ezalaraté biso to ana ko recadrer ceux qui ont provoqué biso to ko recadrer yo to zongiso na nzela mais le roi ya biso le kaka efficace ya le roi biso to na ba arme fatale le roi biso to na ba arme lourd ya maloba c'est to beti et bombarda kaka ya un monde ya biso re bima liboso o comprendre donc comment on a bande ko ngambu ba provoquer maison mère ils ont un bali bosoté ils appellent au kamote parce que tout le monde a mingi et banana ba tutu kaluji au monde a kaluji la la muki ba bandi ko lobane ba n'importe quoi na combat Weranson toyoka motivation to éviter et utawa to vanda bo tout le monde a bogis à la muki ka maman comme ko loba mabe na combat présent Weranson voilà voir même si na ko maman pas à côté na maman passer c'est déjà ma pata madame Weranson a betra musique voilà. Bana Weranson ba beta musique te. Mais pourquoi comme on a ba makam na bino? Tout monde mais tout monde sika morte ba gangela bogis. Voilà. Tout kaluji tout monde sika morte bena que non ba pekisi obe ba lobi na e. Tout monde a ba loge. Tala le lo susu. Garçon au tout temps à Kombo. Moi tant comme on a été. Na yebi ko tatayete. J'entends Missine. Eza kisi mo boy demandé. Kisi wana ba tuba ngo so ba tutonga te. Voilà. Ba kisi asike comment ngo. To comment na ba vrai kisi mo bena que non so ora kwa krapo. Eza kisi kwa kara. Voilà kisi kwa kara. Donc pour dire que ne sika ya proposer le msou leader na bango ba cri. Ne sika le msou yé. Aye l'orchestre na bango ba nouveauté. Il préfère côté la mamba baninga mais tandis que bango mo baloba na album na bango mo be qui paye ayo bango ba du baloba qui paye ayo mais on dirait ba ko qui paye bango te au moins voilà ba ko qui paye bango te 10 ans sans album tout et tout et engagé bango wana tel bisoté wana za mam na bango biso maison mère total la Zénith de Paris voilà biso maison mère total la promotion formidable. Au combat garçon là qui est formidable simbité formidable boye oh. Est-ce qu'il y a un porte-parole formidable? Et en plus, la Monique a amateur. Un artiste amateur, pour ça, qui professionnel.
un de ronanga kokolo ba bongo te Voilà. parce que yebi ki album so que simbi premièrement ba bango na ba retomber. Voilà. Tant au bimisi formidable pas aussi contrat il y a kokende Dubaï. Voilà. Tokenda tourner na Dubaï, tokenda to beta na Dubaï, to beta na Oman. To beta kuna taba un mois. Voilà. To zongi awa. Car un album on formidable, to aussi contrat ya okende na Est. To beta na Goma na Bukavu, to beta na Masisi na Mboka côté kuna. To zongi awa. Car un album on formidable lelo to aussi Zénith de Paris, to que tournée européenne. Siko, au moins t'es un professionnel t'es. Donc pour dire que on a en tout cas ma chose ma Hollande t'es. Vous comprenez? Donc ils ont abattu musu ça vendi à Meli bilora milinga makasi. Donc baby c'est motu. Obi lelo ba bilora ba kwiti. Et comment baby ça battu belé? Battu belé ba pedra. Et bomara beauté, et bomara santé, et bomara vraiment na mutu. Au senti que na raisonnement mutu comme au boulot. Vous comprenez? Mais je sais que bateau va engager pendant polémique. Ils ont biso va porter parole. Mais natika le monde ici Mosaka a lobby ba bête pour la maison. Mais d'ailleurs Mosaka a senga qui besquise. D'ailleurs on a peine à ozongi c'est là en haut. Blanchard Mosaka, mon collègue, mon confrère, félicitations. Na mona ki o senga na besquise il y a orchestre na bino mobimba et pas présent Werason pour na ba dérapage à bongo. Ouais donc to yambi yango na mtema moko donc c'est ça. Et baloba une faute avouée et moitié pardonnée donc Mosaka Roger Ngandou Toyoki vraiment mbela na bino so bino bolobi c'est que euti na au sommet et pas il y a présent na biso waza frère ami il y a le roi de la forêt. Voilà, merci beaucoup le message na ma Roger. Est-ce que guerre oyo exact parce que Werason a vu Chaingenge à produire les yangote. Il y a peut-être yango. Voilà. Parce que dans un monde ma bémote dans ceux qui Werason a produit Chaingenge ou bien a sungi Chaingenge. Chaingenge d'abord c'est son petit frère na âge na musique. Werason a aîné na ye. Alors na ndenge ya ndenge to vanda pe bozam piaka olele li présent Bruno Lubika pour za ya. Voilà. Asunga biso te po toza spécial mais po toza baleki na ye atali ke non baleki basengi bazana ngote bonga lo wa force ezali asungi na soutenir. O comprend voilà. Est-ce que ça les soum non ya pe ndenge mo Chaingenge ayeke pas présent Werason ouvertement ezadene na simanda kutoni ya arrive à l'occasion à répétition maison mère na Apocalypse 22 na Masina aye asengi lisungi présent Werason a tchema beaucoup. Président Werason a tourné. Est-ce que Massa Nangai et Sika Outa a OCP là? Il est Schengen Abi, en tout cas, président Werason n'a mis tout dans libre. Dans sa carrière solo. Voilà. Donc, dans un engagement, mon côté. J'ai un président Werason pas aidé. Voilà. Est-ce que ça les somme? Pour bande on a vu ce qu'on a parlé baza batu malamu bango bakabaka Werason akabarate Werason a muté esprit mabe bango batu esprit malamu bango bakabara bani mais bino bukabara bino esprit malamu tant bon moni ko tu bazo aider moko auta et pas na bino il faut bosser la kutu voilà il faut bosser là ne sika que beaucoup ma ko lokele guerre beaucoup ma ko créer ba tutu kaluji ba bima baloba ba bogisa bima finga ba nani wana sosolobi wana nani wana kiss j'attamisine voilà on comprend oh tanga na ko monete pioje eza kiss akala kiss mo aussi là des mots donc on comprend donc ngana senga bande on a pas moi gentil voilà parce que au moni et l'on a l'inga présent Werason il le roi de la phrase a complexité Werason a banga jamais musicien mon congolais. Nous mon agana. Werason mutano bangi César Michael Jackson. Voilà. Mais le on a quatre Congo en Afrique mobimba muta bang sa Werason a ati. Ati. Papa so qui tembete bimisa artiste yo yebi. Bimisa Werason producteur karatia makoki ndenge moko après ça bango makoki. Werason aura une semaine il a raisonné. Michel a une semaine a raisonné. Ba bimisa bango. Oyo kele mawat. Oh papa. Voilà, voilà zankoi. Voilà. Voilà nkoi tanto azankoi donc papa. Tala biloko Werason a sali na Afrique. Michel on ni na salon.
na Afrique mobimba na Europe na États-Unis tala marmoué rason na sali yebisa mission onini quelque chose à congolais au comment français ou comment allemand ou comment belge moza mission congolais ou botama congolais yo ce que seulement mbo ouais rason na sali lelo na musique congolaise ouais rason na beti 5 fois stade de Marty plein na tie maître Gims na Tembe so aza mission a beti stade de Marty o chenan Maître Gims. Maître Gims, on va comparer sur le chat, Maître Gims. Na émission na yebisié, Maître Gims. Alors bête stade de Marty. Ah ça plein. Et la concurrence sur elle là. Ah ça. Et la concurrence sur elle, les attaques qui trop défier tout le monde. Et ça marque la concurrence loyale. Donc pour dire que Werason a mon bali, il faut dire qu'on respecte Werason. Au monde. Biso tout monde. To là to vanda boy. Héritier Watanabe. Faire recherche de poule, il est mal à Werason. Au babime pas Werason. Tout le monde va un concert à présent, j'ai bien piano. Tout le monde va tirer bango loge, banin. Est-ce que dérangeant maison mère? Et dérangeant ni moutouma maison mère, tout bêta ou tout mabo, tout bien, c'est bien. Tout le monde a des pliques, bah produit des pliques, bah petit des pliques bon à studio, banin. Est-ce que dérangeant tout maison mère? Tout le monde qui ça va, tout c'est peu là-haut. Mais pourquoi il y a chaîne qui nous déranger? Mais peut-être bazabana au babima pas na pas jibem pena na bien te so batali président jiba tala monite. Et bon moi ni na babima la maison mais ndenga bien. Yo bina ko bimara dans la maison mais presque tout babima la fenêtre parce que souvent ouais rason les salariés. Mais ça bima la maison mais la porte. Mais presque tout on a babima la fenêtre. Ah on a babima la fenêtre. Tant que la fenêtre ça te que la fenêtre on est parler ça me ta douceur. Oui. Na ndenga idéologie. Abima sans consentement leader. Là m'sou ba idée au projet leader zaki nango pour na et cité. Ba m'sou ba bima la maison mais maison préparer grand concert boy il y a longwe. Ba m'sou ba bima la maison mais préparer album. On héritier Watanabe. Na habité so que ça y est. Maison bimisa et prépare album ndeti Lacoste abima ba na maison mais na tant to bimisa qui bouissa pipa ayembi plus de 10 ou 11 vocales na quatre album et linga bima boya longwe après si sur orchestre musala heureusement a Jania Zaki wana heureusement Chetani Zaki wana on comprend heureusement Meli Zaki wana voilà pour dire que ko bima la fenêtre ndé en wana do batebele ba bima na tango yo lem so orchestre ça na projet mo boye bino tout ensemble mais yo bimi et wana mais kota la route la coste tant on tangi communiquer question un peu linga la coste o lo ba keno a sala erreur nenga le kana maison mère kanda na nyoso po ani besoin parfum d'hiver besoin Michigan surtout parfum d'hiver muta simba yo orchestre la coste beaucoup essayer orchestre la coste mais ça sala erreur le gars maison mère mais si le lo nga za misa simanda kwa yolo allez ti le lo nga zakana misa simanda yolo ba masane belia mona ba masane belete ya s'il vous plaît la gamme na yolo kuna mama vintan kimpa etata wonda Maria zia mama Pedro Maria zia yo Berjano Smart Studio na London masterisé Gaila Mfumu Mangongele Kondo Chisekedi wa Mulumba Kumumu Kwagule Nganga Balasanga Onosa Limbambe Djendombas Troisième guerre mondiale, c'est la guerre des solutions. Presque bango tout baza kuna ba yeba na te au moins que Coco l'appelait moi ça la faux et plus pelo na yebise la cause ça yemba soutien na tali clip ne mo ba loba la cause mo loba lo wa mo rumba hein te azo yemba soutien au moins que ozanga wera son na passia parce que na studio wera son taper ça bango ba nuance wera son taper ça bango ba yembele tala ko ganga te wala te ko ganga non
tala yemba boy sala boy biloko yango j'entends si na lobaki ba lobaki no ba nzemba ta formidable bimia na nzemba moko te ya makasi za na kati pour lobaki we rason na kochaka il y a bimisi combien de crème makasi d'abord ça na référence te la référence te ndenge ba to ba référence ndenge to ba juna mombafu na moto eba kendaki poto kanga monde lelo ti Afrique des Caraïbes ba yeba ngo juna mombafu ndenge to ba non ndenge to ba kokota voilà ndenge to ba Tutu Kaluji abeta ndombolo voilà ndenge Bill Clinton abeta Tatuka Sebu ndenge Selo Scram abinisa mokili koyimbiko mokili mobimebina voilà ndenge Roi David abinisa batuna fwenge yo ndenge nani Brigade Sarbati abinisa batuna tribunal on comprend voilà. ndenge Goldberg abinisa batuna Diemba ya abinisa batuna ni référence zati abanda ko bata manasima Kaluji banda Kaluji akenda boye alala et en plus babi mikolo na BCBG garçon mo azo ningisa leki ya défunt animateur akufa nani masana ngo akufa gi wana zai na BCBG nani nani cellulaire leki ya cellulaire babi enda zo sale boye kuna aobo majanta soki chante wana zo mona siko lo baboye Azan eloko te yango mona luka polémique ouais mais en plus elo mo baloba mona muto azala te na musique mais na seki bango ba se contredire des fois bango baloba ba se contredire voilà parce que quand vous dites que mona muto azala te na musique mon cher ami mais vous adorez être donc modèle à Papa Wemba moi ngana za idéologie à Papa Wemba ngana landa Papa Wemba bah oui Papa Wemba loba yango na maternité on vivre la musique na kangela ki o makolote na bimisa ki o po mokile ba o voilà quand on dit que va kangela ki makolote ça veut dire ba botaki voilà est-ce que na âge papa mbazana âge botaki Kester voilà est-ce que papa mbaro bota Redia Miss est-ce que papa mbaro bota Koffi Olomide ou bien Stino Mubi mais c'est quoi musicalement bananaï. Oh, bon. Ok. Voilà, merci beaucoup. Tu as chité vraiment dans l'émission Nabiso à Mokola. Je dis merci beaucoup vraiment à mon président Bruno Lubi Kambonga propre. Toi, elle magique, elle lotis longi. Le Fouakenda, il a rejoint la Taylor depuis na Loufou. On a pessimino bambote na Beloti. Il a la grande dame. Pourquoi pas maman Mokonzi, Dali Iboula. Donc, tout ça, on a pu chité vraiment l'émission Nabiso. Le loba rimer et bimaka. Tu vois qui n'a ngamba na quartier la teba lobiki batu baya na polémique na musique za wenge na lobaga il faut ça mta lobaga fallait pour pas confirmer bi Koffi Olomide ebisaka bango qui wenge ne mutiaka na polémique na musique na biso il a dit yete mta envoie mais ba ebisaka bango donc respect belé na ba komba bato tangi wana voilà mon kilé bi na azam ta polémique na azam ta matumoli na azam ta ba problème mon kilé bi voilà moto muso akoloba na ye mais mon kilé bi ke moto azam ta matumoli azam ta ba problème provocateur ba ni ba yebi na bon voilà merci beaucoup to komi vraiment na sous émission pourquoi bana o bazaka na makola wera ceux qui ba bimi ba ke ça la carrière na moi ba takina papa na bon parce que baza mutu musote ba otakine po ba wi ke papa bango za fort voilà o comprendre ba bwaka libanga kana mbuma hotela ti OK yango moni ba luka na no bazwa mapapu po bazwa mapapu il faut ba luka na ba takine père na bango ba takine orchestre na bango et après au mona ba kiti basonga na nzela bazongi ba mona makola papa voilà merci beaucoup to komi vraiment na sous émission na biso mokola avec Pierre Roger mona mboka auto zala dina eto betine masolo par rapport ya actualité o eza koleka na mboka Pierre Roger to komi vraiment na sous émission na biso na habité ba remerciement non et puis na numéro de téléphone au PC programme orchestre en tout cas ba remerciement nga eza d'abord na ba la maison mère nyo surtout ba otala biso ba groupe de soutien maison mère nouvelle génération d'Adam Zinga les intimes de Werason, les fidèles de Werason, les originaux de Werason, Fatoubo Avida, Moutunangaï, donc Binotou, les chanceliers de Werason, Bozé Belé Botalabiso,
Yemoko Baby Sugar bébé formidable azotala biso. Vraiment programme en mouvement Zara qui toujours répété mercredi jeudi en absence à Mokonzi. En tout cas toujours préparé petit à petit Zénith oyo mokilezo zela parce que moni Zénith wana eza ba congolais raté. Zénith eza monde entier. Zénith eza ba africain bana ba tunyon surtout. Donc yango moni on prépare ça vraiment très sérieusement. Les rois de la forêt très bientôt aux Anab sur la Kinshasa. Et tout va aller bien. Sombele suka bisanga bolobo suka bingwale maluko suka Kinshasa. Botala na comme na suka basanga tellement na mboka we rason. Na pesi mote na Alex Cass Letton na Londres. Na venanga Gauthier Mascotte l'homme idéal na Londres. Teddy Monzele azotala biso. Bambote na Boss Kasero Muliangasu. Bambote belé na en tout cas na Pauline Soda na Paris azotala biso na États-Unis na mona bongo président Bruno Lubika mbongo propre na zomona bongo Pichu mbongo na États-Unis na Canada na mona maître Lou Gibajo ya Jonas Mbese na zomona Baby Sugar bébé formidable bino turbo soutenir la maison mère. En tout cas, na Kinshasa, MDD Business, Fiston Ituku, Serge Makila, le dragon de la monnaie. Donc, Bambo Tebele, Binotu, Oyobolinga, Mwanamboka Piroger, et Tobo Sainte Flat Hotel Marguerite. Donc, les amis de Piroger, Binotu Botalanga, Célène Foumou de Parigo, Balbin Ipanga, Nazomona Bongo, Junior Ekofo, Nazomona Placide Oula. Joyeux anniversaire, Placide Oula. Donc, na 4 c'est à Goma. Batutu Rotalanga vraiment, Bamote Belé. Donc, numéro contact. Numéro contact, c'est à plus 243 9 98 12 30 62. Plus 243 9 98 12 30 62. Ou bien l'équipe na Piroger TV. Officiel na YouTube Wanande Okuta na Susuna Mwanamboka. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'était la Piroger Mwanamboka. Boke ne peut que s'abonner. Na Piroger TV. Rosala bien mini Piroger TV officiel. Boke ne peut s'abonner. Kuna mbango na ba nyoso balingaka héritier Ibula Mwana Tsuka na bango nyoso muyaka solo. Je dis merci à le tout-puissant champion Wadal depuis La Rochelle, Mokonza Mboka. Pourquoi pas à Drisha Motomètre, Bébazibé, Bachafouin, au Monayango. Je dis merci à mon président Bruno Lubi Kambon, à propre Sandra Wangata, Maman à Petit Bon Junior et Broly Dizamach. Pourquoi pas à 3L Magique, Lotis Long et Loufakenda, il y a Rosan La Taylor, René Coty, la Carl Lewis, Air France toujours mon vieux, et Kosimbaraka. Merci beaucoup à Christian Massamba. Pourquoi pas à Christelle Temo, Isaac Monganga depuis les États-Unis. Je dis merci Nabaï Nyoso, Bazuita Kolana, Maman Rosette et la fleur d'amour, Titani la Christelle Moté Matade Botaï. Je dis merci. Nabaï tout bazu vraiment temps à Kolanda Bissona Piroger Mwanamboka. Merci beaucoup na musée. Nasima ya caméra, pourquoi pas Hervé Bossitampen et Tolomo ya mobile et téléman. Nengen na lobara souvent, Tomonani Soki Nzambe Azongi na noté play. Kanta Yalala Bishop Chatumba This is a World War Free. Debo kotele mundu munti, debo kotele mundu munti, ulu denga ndugu zantenge, ulu denga ndugu zantenge. Siragina, mandiba, Siragina, mandiba, cha cha cha, mandiba, cha cha cha, mandiba. Fight you. Chocoto, whatever they do, whatever they play, whatever they sing, whatever they dance, we are number one. We are number one. We are number one. Préparez-vous la combat Oyo, Moutaka Bolate, Tikiro Toso Solution. Raïs, Bamwa Gidanoso, Adjaba Yukuta. Mandiba. Debo kotele mundu munti, ulu denga ndugu zantenge, Siragina, mandiba, Siragina, mandiba.
Betty Mouchinga, la Warkoni, la reine de Makini. À qui Visdis Flumen, le porte-parole compétent. Whatever they say, whatever they do, whatever they play, whatever they sing, whatever they dance, we are number one. We are number one. We are number one. Kibela. Fight you. Songalulendo. Cha. We are Lulendo. Cha. Songalulendo. Kolifila na Luanda. Songalulendo. Mbata. Cha. Diego Kawo. Lulendo. Ibe. Cha. Ali Awasi. Zambe na Diama. David. Lutete. Emma Pascal Leyombe Kengolobi Chouantama Nalupangwa Banka Koko Busa Congo Bololo Jibril Rémi Makuntima les meilleurs solistes Limousine Marie de Nuit les Londoniens Wama Doukouré Franck Kifukeko Koko Bilali Willy Makusu Mon entier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mopepe asika, ya tobina e Congo température, eye na mopepe asika, ya tobina e Congo température.